balobi yasikeye nineye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, au moment quand on s'abonne dans notre temps Georges, à Kabate Mukinda, à compte sur quoi tu as fait ta chambre. Na compte on s'est distrait dans notre mutolingate. Greatness Congo TV, ma gag, ma film, télé-réalité, comédie et vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou anglais? Le comme nous m'avons qui n'a évité ça pour na makamba mi bali to ça pour nani je sais pas to éviter bo wele nesini pour na batama boka ngopenyo so mutana lopango azati likonango nakosi te batona mota batoranda ko ezika donc pour dire que ba o baninga nga ba osala et ça pena soni pourtant bo benga ngape muta maboke po ngape na camarade de princesse ngape na camarade ya dozo ngape na camarade ya la dona musala botika ba guerre bo osala na pa guerre bo osala la bwana bino na biloko te manzanza mapapa po na bino so pende bo osala ba guerre wana mutu ana kara $5,000 ate na kosi arlet comment tu t'en sola esa vérité polele si qu'on a pas nous sommes tana kara $5,000 azati tenga banga mutu te tu peux affouter la ndaka $500 azati likola de banda kuna éviter pour na kila banda ka batu te ba camarade na ko to sala na ba musala mais ndenga logique pe na netinga princesse to zane ki to ko na linga ke mingi maintenant na kenanda ka princesse princesse la ndaka to na pas grande sœur na c'est bon casse non na kenda place princesse avant d'até mais ezala kitoko wa pour grande sœur na na bon avant na pas grande sœur na ah non na kenda te donc na yebi ba monter ba place bazala te pe balado na kenda juste ça avant na mama on a kenda na nga mais tout tika ba guerre wana pour to na biso ne logo te to lugande to so organiser ozaka tabe mais nga na loba merci na bata poto po ba ida bino bata maboke mi bala poto balingi bino ne mingi te mi bala poto mingi eza bino attends odia to saboe nga na za moko bata maboke yango oyo yambi yo poza moko bato ba fingaki siko problème eza faut que loba benga na finga tinga mana loba ba fingaki bato yo kasi o biso bata maboke to fingaki oza moko na bango ngape na moko batate ya to ba finga ebino siko problème eza boe biso toza bata maboke bino boza ba youtubers bino bo ba kintumba moko ke somo na ebisa bino omone biso ba poma ba jetem toi ba poma ba jetem na biso bata maboke na batu ya théâtre. Et voilà, cher Internet, et bonjour, bonsoir partout dans le monde. Ici, quand vous allez, vous c'est moi, Carmen, aujourd'hui, la fille à papa, moi, c'est Zambé, PC Lengika, Namasolon, Kandengi Zalara. Aujourd'hui, PC Sagara, toujours Lengi. Wana Kimba, mon copé, c'est ma mère, Venangana, et Moko Super. Balobi, garçon complet, garçon play, Balobi. En fait, c'est pas mon barato, Zara, Nigeria, tout malais, tout Guinée. Pour moi, on a compris, c'est Zakaras, Nini. Mère Venayope, Dorcas, Mama Tigo, Balobi. Manifeste et toi mais Dorcas merci beaucoup pour tout oui canal wifi le OPC merci mère Venaye moi comme mon partenaire est privé papa Louis Vuitton elle qui a l'os mère amie selon mon cœur Nalingako est trop papa Louis Vuitton merci pour tout qui a l'os mère à toi Baudric qui a la joué patron mon papa social à table alobi ndengenini ozaka toujours papa nanga Nalingako ya mingi ya trop bakodo comme tout bakoloba bakole mbenga la famille qui a la race singati mukoye soya mère à toi Gladys qui a la mona soka Baudric qui a la boss des boss balobi Gladys merveille aussi à madame Audrey qui a la maman sociale de moi-même merci beaucoup pour tout na o salinga lobby na zaki na salon Camp Barber basalinga suki kitoko basalinga mataka kitoko kande na lingaka vraiment bana mono te so na besoin solo suki kitoko salo zaka moko na kitasa salon Camp Barber sur Willery wana face à Kalfungola na rai bo mona kai même mo munene za wana bata peinture jaune na rouge sokoto za desite bo solo manzaka kitoko Junior Kabanango ko cha merveille na yo so Mbemba Demidje merveille na yo Oscar Marie tout merveille à toi merveille na Cédric Bakambo triple merveille na madame Taboufa tout top modèle merveille na Élisée Luambo motema venanga emongo Luambo ya Gileba merveille na bino merveille na batutu oyo balingaka Carmen oyo la fille à papa merveille Nicolas Tambungu merveille à toi ma chérie oyebike na lelo ya trop par rapport yo yebika Louise Mbembe merveille à toi Louise oyebisaka Magi Olang na lingaka bino ya trop par rapport bino mo boyebi et voilà on a invité na balobi fia maboke Zambé to lobi ka fia maboke ngamo na banzo seka
Arlette a babi la angolaise balobi moi si mo yo kanzo to kate to ane kaka apoto panza ta pona marambo fia maboke oda yambi su fia maboke mère vena yo junior bongo ignore pe opesa sa on avait Guy Ewa mon vieux Guy Ewa na sa nini oyebi bien que nalela o ya trop mon vieux merci pour tout tango qui casse paye très ombombo kawa ya babi Hervé Bamanda garçon complet les Christian décor ne na yo Merve non Merve na bino nyonso et voilà bonjour. Oui, bonjour Odia. Bon, on a sauté le bozalo quoi, je te plaît. Il y a encore un chouchou, tu veux ça quoi? Taïwan est un gars vraiment, il y a parlé. Chouchou plaît, donc je le salue déjà. Et ça mon mère venu na moi battu. Allez, je vais demander un peu pour le bano bien. Eh. Zambé, meilleur vers tout le monde, balikin de belé yaya. Donc meilleur vers Hervé Bamana garçon complet, wana yaya de moi. Et pourquoi pas Bosé Bélé, Allegri Yamakaya depuis Paris. Donc je te salue mon vieux. Badjo Gotou n'a pas si bien beau pour leke belé bolinganga mingi. Donc je vous aime tellement, ba meilleur Venabino. Je salue tout le monde et famille nanga pourquoi pas mon fils qui est de moi-même. Et voilà, merci beaucoup Arlette. Le parce qu'il n'a pas solo solo non le monde arabe caméra déjà pour le monde arabe le monde arabe noir c'est que makambu ya mabeza la kadao Arlette lelo bat ba comme ko traiter bino ke ba fille ya maboke bozaka bandumba bozaka ba songi bolinko bakla baninga maladi ko botela baninga mabala musinzo ka bino pour nous vraiment Arlette ko kolo apona ngane ti ki songi mutu to atonga ka voilà mutu nyonso vraiment tonga ngana za songi te mais celui kambo lobeza to loba donc to loba ce ba fia maboke baza bandumba donc eza bango nyonso pété Odia donc toza ba fia maboke bandumba toza ba o baza sérieuse donc batu nyonso baza kata ba fia maboke donc ki songi na maboke eza mingi mutu banda da ki songi depuis a espoir panza moi bateau c'est un peu ça. C'est les sons qu'on vend d'accord le loba tout va comme qu'on finit ba fia maboke balobi ba fia maboke ne bona kin bazala suna mi balite Laetitia Mwambe yo biozala nona mbali nona poto eve malu babi bazala jamais na mi bali kana kinsa na bazala kan ben na ba poto alors mi bali on peut na poto ba tourner et puis que mon bal Arlette mais Carmen pas comme bimana qui gagne pas voilà c'est ça problème eza yangwana donc biso ba fille to mo préféré mingi mi bala za na poto za na mbalo na poto lingi no mbala kinte lingi mbala poto mais mo bala ngo mo na cœur to linga boye tam so lingi nga le bazan Odia le bana kuna za na o wana ka le même mobali wana tam so to bi mania même temps biso nyonso sans que to yeba po banga tina zimo mutu nanga na banga présenter soit kolobake mobali nanga na chaka c'est mon vieux c'est mon nini mutu de moi cœur de moi donc ton otia bongo moi na le mobali nanga ezate parce que je peur que Odia ko ya pas le bi donc te présenter à tes affaires. C'est toujours comme ça. Avant, je ne savais pas. Ce qu'on a compris, c'est que ils ont des beaux. Pour muto attends pas à muto attends pas cause anika fan na ngazane jo na ngate mettons que nga na lobby combo na yo déjà salut da mabe o mulo wa netika Arlette na kotini na yango ba fiti ko mebele ba kotonga pe belé pour mo sinzo pe ko mebele c'est un peu ça et voilà mais Arlette nga na l'opération ça mobile na na robomba tala reposter photo yeba bomba ba mibali na bango ça veut dire que ça mibala bato pour ceux que ça font mobile na yo Arlette na ça sûreté que na bomba mobile na na fona bomba te fona poster na ba no so ba ke za Carmen et voilà Arlette ne ko za na monde na théâtre abon ça fait na bato na monde na théâtre bo solante na monde na bisa théâtre ti nga so na bato nyonso bato na solana bango te non je suis pas naza camarade mutu nyonso ti mais naza collègue mutu nyonso je cause bien avec tout le monde parce que nakuti ba yaya nakuti ba leki na ngape na musalo avant ngai nakuti pe ba relation na nga wana donc on est juste tous se familiariser pour tout ça musala moko mais on n'est pas mélangé ça fait mais le comme comment ba tama boke na ko bien no ba théâtre te pour ça ba na ça no mo lokumu pour oui Arlette pour ni ba tama boke bo comment na ba rando lokolo ba musicien c'est ça le problème on a ba fertilité ça ba to ba comprendre vite ba comprendre vite ba yebi na bango eloko ba salate parce que ce to zongi moi sima mukie Nathalie ba yayo ba bande na moi sima avant biso azana mambo biso zango lelo biso to na ba théâtre de ba tembe ba te ba fie belé ba yebi théâtre te
babi na bango lo bossa la te ayebine même pas ko jouer mayene ka ko tata so ba beat na mususu ayino sa ba bundumba tam so ba biso tozo souffrir na makambango tu vois ngana envie ba yana nga ba banda musala vanga bazana mamba ba rankino te bazara même moral lelo to koma otala o wana wa sola te ko mobanga be pour vanda ba ningati tam so na vana oje sola na o wana te donc pour na zala bien to meto tambola biso nyonso te ezaka salut po ona o ya komi bo ona nga mambo na zala na ngote. Mais hier, nous avons namoni la donna à basale émission dans les ketchu. La donna basa na problème na princesse. La donna so basa na problème na princesse. Bazara ba camarade ongai bazara ba camarade mais surtout le but to beta veri to beta pembe po kachom blangeza na ngote la donna zara na ngale kinanga pene bandenge ba parler princesse pena camarade na ndenge ba TV donc eza juste ki camarade na bango simba teza ke ba kabwa na penza. Bazaba camarade bazaba collègue le copé to comment comporter pour ni bino batama boke bokomika na ba problème lokwa ba musicien bo wele la kanini bozo sa musala moko et le que peut s'amener ça na problème nini masa nga pacha nga bien do moni batama boke lokwa ba wele la mingi eza premièrement le lol ça pour mamba mibali c'est vrai ngana basé vraiment na mamba mibali c'est complexe sans sa infériorité là ti mingi biso et ça l'orane tamona odia latine bien par rapport à Pacifique je ne sais pas où est-ce que odia zimbongo odia salende ni pas sandeni donc tom sou odia travailler bien bat c'est tom sou odia d'ailleurs à théâtre ma boki ngo azana business ne mo ba salaka tu vois ton amoni odia za bien envié alors pour na comme le roi on commence ba guerre d'esprit pour ba changaka il faut ngape na kota problème na odia entre temps c'est pas ça makasi balobi la donna zara na mutuka te princesse zara dana na mutuka ni mobo na la donna pas ça les fort la donna lobi foye pas comme na mutuka alobi princesse zara loko ça ika mutu basa kine ya ko banga princesse te c'est lo youvement ndongo za ina bon c'est makambo ça déjà bien ko basa ki ba meilleur oui basa ba camarade mais pour nga princesse asombi voiture liboso na ye na moni yango mabete un peu asombi voiture mais ba tembeti parce que na telle mission de façon ngazoloba mais c'est pas bien tant boza ki ba mi bozala ki bien alors so bobe ba ne faut boza na ba limite mon kam susto kana ba son nditi nga Carmen odandi na sala boso na ibike mutu ana za meilleur na nga to za ki na ye o moni na lobabo na ko koloba na meilleur na nga te pour non raisonner ba bon moment to vivre na ndenge mo ya bien na ko katenga na sala bongo no parce que non tala ke na passe na mission to za ki ensemble mais le lo ba guerre comme na batama boke le lo comme na makambi kiliki na ebite ça pona makamba mi bali to ça pona je sais pas to ebite bo wele na sini pona batama boke ngo penyo so mutana lo pangwa zate likona ngo nakosi te batal pang bazao ya to so la bagag no ya kolotira ba génération to ce copino to ça biso na vraiment Carmen non le bako neti mambalupangu wana kumeza solo parce qu'on ne peut pas faire de rancune sans de preuve nga na mona rancune na solo ezala ratomitia donc dans sens nini Arlène aleki la donna po Arlène azana boy ezate ke Arlène aleki la donna po na lati talent po na tie kabelo po na sombi voiture non voiture pe bako kabelanga bako na po kabelanga voiture c'est combien et dans le temps dans blanc mukini tu vois et ça juste ka ba tozo comprendre en fait pour nous on a bazo comprendre que mabi tozo comprendre donc tozo comprendre tozo kende wapi to me masusu musana biso ndenge photo me maté to comme son roi monde ba rancune monde moteur à to exploiter ba vie na biso privé et le roi neti ya na ko zape ndumbati na ina poza ndumba on peut na pe privé c'est ça non peut l'autin mon tout pas ebipété ils appellent ka te batunyo so fo boyo na ndumba poani et m'absonne pas prendre tous aboué ceux de l'on va marier biso soto tikali to potana vous comprenez tozo potana to pour valer à moi c'est un jour kaza nanda kuna libala donc soto continuer boto ko la guerre mabe mutu pour biso so zate bon on bon biso tana libala toza bon kabwana biso fi pour bon mon biso ke tona biso va faire venir te tu vois juste ça donc ngane tinga na zana content tina mambu biso ba comédien to ko musala surtout ya série otoye donc to ko mo ke na marama benetika guerre d'esprit non musala le kamaloba nebele to yete pour to s'affronter pour to like ça o azana non ça maramba tumba ba sepela mamna yo bat ba apprécier ba non o dia leki Arlène na makambo netinga surtout bitu ba do chama ba ko cha net na moyi na ngati
na monité quand on a des lots na monité dans la monité non au diato solo la monité le lot tom sous toko paniquer voyage autant arla na salon donc tongo 4h55 dans la salle mamnu so dans la silisaki donc on monta ba to randa ko ezika donc pour dire que ba o ba ninga na ba sala et ça pena soni pourtant bo benga ngape muta maboke po ngape na camarade da princesse ngape na camarade ya dozo ngape na camarade la dona pour la dona yene camarade ngai donc to bo mona elo mo bo sala ma directement elata ngape no linga te so pa ba copine nga donc directement so bon bo sa ma be effing ça pena biso effing ça pena biso donc tout tika vraiment juste ça. Et voilà, boyo kinda botika sa musala botika ba guerre bo sala na papa guerre bo sala la bwana bino na biloko te manzanza ma papa po na bino so pende bo sala ba guerre wana muto ana kara $5,000 ate na conseil Arlette comment tu to sola esa vérité polele siko na bango ino so mutana kara $5,000 azati tenga banga mutu tete mutu be afuti na $500 azati likola banda kuna éviter pour na kila banda ka batu te ba camarade na ko to sala na ba musala mais ndenga logique pe na netinga princesse to zane ki to kona linga ke mingi maintenant na kenanda ka princesse princesse la na to na pas grande sœur na c'est bon casse non na kenda place princesse avant d'até mais ezala kitoko wa pour grande sœur na na bon avant na pas grande sœur ah non na kenda te donc na yebi ba monter ba place bazala te pa balado na kenda juste ça avant na ba on a kenda na ngame tout tika ba guerre wana pour toi na biso ne logoté to lugande to s'organiser yango ne makambo donc ba biso en position on comprend que obunda bien mais so en position singa na okalanga sa ba guerre na mutu te pour na tante guerre pena na on a tenté donc so lutinga na problème pena na fulo ni mon pepoké na pour je te calcule même pas donc mutu nyo so linga ko tsanga na ranking to na problème na et donc na calculer ko tuti non calculer tenga na yako luga musana nga no sa musana nga nzambe so apambolinga pambolanga ndenga apambolanga po na yako luga guerre na mutu neti na luga guerre neti na batu pour nous joindre ah neti lo eza ngote voilà elo eza ngote po bo bangisa na mino batu te bo na mino pe biloko te likolo nyonso manzanza Arlette nazolo ba vérité na bilelo ba ko finga ne nazabu Arlette ulati wow siko elamando ulati bweno ko calculer o te no ba te na cho preni siko pona nini ba na maboke basala basuka kitoko manzaka kitoko pona nini so tourner bo ataka bamo za trop populaire. Là je ne sais pas ça dépend ya mutu ndenge oyebi o dia to rose ensemble mutu na mutu na kude ina ye yana mutu musu banda zala ye alingande kakato voilà mutu musu pene tingande na boje na ndenga veri na ndenga sona ko beta ballon mo na fungol pena ballon na tuna ngelo na moins cher moyate je te jure oyate moi t-shirt na ngamo pena bien na classe on pena na pantalon na bien donc waouh kena beta na to kutana tronga na kolata na bien te na TV mais na kutana na bat na passe na nda mabete na mitie na ngate na kutana na bat na passe na préfère na te moins cher mais ara kena la te cher to kutana biso so doit tinde mama passe atondeni to sendeni nikola ngona monite suto lobi o amuka te bo Cardozo bano mabete nazoka appela mon papa benginga pona yo ngalo bano mabete Cardozo lazala no info bike olata na bike osala basuka kitoko na salon na biso kuna place to kuta no kuna mais ezaka ke moi rema ko na lobiki na lobaka que trop kato fa dimne moi mke lokuta babete Cardozo vraiment ça muntu nanga mais tenir ça trop kato wange muntu abandi pombanda obindi basana bozana ba guerre bile bozana ba guerre bile bona ba mibali na bino bozana bona ba poto basi bazali alors mbanda faut talo tonga bando calculer bando tala yo na lo eza ke na finga ki ote ma chérie na lo be clair net na lo ba ki yo moni ke lo na finga ki ote na sala no fan na sala ya nini ma bien mais un peu moko diminuer pombanda so pouvoir ko finga ote na kosi non cosité mais et là il y a deux on a le côté l'été parce que déjà dans mon appel une fois deux fois place à son maman lamba et ça juste que ba place musuto son babilamba ba côté la biso ba blo moi bien tu vois deux autant soit à cause année na tante qui a calculé que lambo non là na zan des ebele à côté moi boutique mon vite fait à sobine lamba à ota la besoin de à la tine pele qui na TV mais à ota la boé na kato ezebele tu vois na Chine na la taper bilamba Chine mais na comme na Chine boé na Chine on a commis boé na sobi bilamba on a la tibe bébé première qualité, deuxième qualité, ça la troisième qualité. Donc ça dépend à coup d'œil.
dans vos anakude juste aza copine ngando lobby ande kuna siko tant se choqué pour le bien on a caméra mais sur le bien na privé deux autres on sous et là télé et tout la dose bon on bela bela batutu na baki na kanda fio finga ki ba fi internet au jour ba baiser les questions les kana et baiser ba grâce tembo obi kana caméra no les kana pas mari moi comment la besoin de nani qui m'a vraiment plus de 2 heures du temps ça émission directe na mari moi a finga ba fi internet basé l'autre côté bana ki ndumba parce que kanda ya fi wana yango mona ikina kinena bango nyonso pona ko banga te ngana na batu nga pe be na so na bango no c'est ba ya nyonso voilà ngai so bo fingi neti bata théâtre bo fingi pe nanga menga no to sala théâtre ba bata maboke ya to sala théâtre so to benga la lingala te bata bagay te ata gag bisonde bisonde maboke wana bisonde TV wana bisonde théâtre wana ndeyo wana siko boko mo sala ngo pe na basalite na basalite ya to sango wow c'est ki mingi na ebite posa la kama boke fosa chacho yo chacho kote pwani ngaso na chacho kote pwani puna muta chacho kote bébé naleli Nadia, awa zande ba vérité car dozo na lobi na mabeto suna kende na mama parce que muninga na bino moko ameka ki la biso ba internet desinga na fait internet na za elombe internet no rolinga tekelo mobo elekra parce que nga na finga tenga na loba lanka ba vérité parce que na ba ser na noela moi sa fista maman Andrea apesa nga ba conseil mais la mbo sa boss ka di mana Dubai ya na moko bebe se debo adengezula opesa sango na salfa kabasele kuna na Belgique et sa région de Lura na linga kabino ya la vérité na banga raté tina lobe manga mona parce que na 5 qui pour fi wana pas 5 qui ba internet singa ke ba fi internet ba ndumba na kana na rozonga na po internet maboke sikoyo asinga mabe yosko no nango ça kana pas so 2 heures du tard là tu to so là ça fa 2 heures du tard pour no finga skoli ko na ofiango tem so elo côté linzanza ozaka tabe menga na loba merci na bata poto po ba ida bino bata maboke mais ba la poto balingi bino ne mingi tebi ba la poto mingi za bino attends odia to sabwe ngana za moko bata maboke yango oyo yambi yo poza moko bato bafingaki siko problème eza faut loba benga na finga tinga mana loba bafingaki bato yo kasi o biso bata maboke to fingaki oza moko na bango ngabe na moko bata te to bafinga ebino siko problème eza boye biso toza bata maboke bino boza ba youtubers bino bo wa ba kintumba moko ke somo na ebisa bino omone biso ba problème ba je t'aime toi ba problème je t'aime na biso bata maboke na batu ya théâtre na bata média to ala ba problème ba je t'aime mi bali bazate oh merveille fia zandu ozwaka ya yo tekela na beso sa beso lamba fo luka ba merveille à 500 na ba tirki o bende lamba pièce l'autre so bwena ndeni ba asiki moni ko la tête to na on critique les amis sur la terre ba poto trop zandu ndeleki mabe placer pour la zandu to bona biso te ozo linga ko mingi na kena na ndea mabete mago fundenga papa no bike na linga ko mingi lingi ba choko bolingi ba musinzo bolingi ma mabebe ba rancune ti ya do na presence ba problem ni no bino bo elo ni no ko sa ke bino bo zeba bo likolo nga bo wela mobali te posa sakala mobali na ela dona posa na mobali no scope likolo nga bino no so bo ala milo biloko te ba ka nzanda bo sa ka msamo be bo se sabataki bo ala no ka te ko mbat mo ko longola bino audio kosi o meka ba maboke ko baluka webi baba se bana musala na ebi te kenenge zabo e ba fie bele libanda ba zaka ko tula lola maboke ba kuma na 5000 ba te wana to so bomba boye poto so ka emise vérité pour les honnêtement to bi ngana landa muto so le mission to boye ngala kota la loba o boye ala tna ndena ala ta utangola si plante kabele ko si bwana mo sa boye to siko liko na ngo ka ba ta beta ka na ngana na kote la mutute na obanga pe mutute moniti na monde théâtre ngana yate na za mukala mutute na zala petit bitinda mutute na zala nini ya mutute tu vois na ya penza na bandenge na ngaba opportunité mona na basima Barcelone wana na basima ba nani ba niko chèque ba ni ba opportunité mona na la peso ba mère mami dans la linga ke mingi dans mutu pe na afongola mambebele seye dans la linga ke mingi mais ce mutu comme ça neti ke aboya neti ngai neti na théâtre hein tout sur la vérité tout longana ouais génération ya likolo on a mona mutu aboya batu na biso neti na aboya ngana ndenga vérité neti ngana fin naturel ko zaki nani zela fingo pe na mona na okakanda azaka ta sensité yo kachoko abeteli sono na tem na bité
te yo bi merveille tengam na bi merveille likona ngo otonga muninga me mobima no $30 na jete ah ya titanga oboya ngai neti so aboyi ngai neti ngai espèce nga pasité pour anine pour to yebanité tu vois to sangani kaka biso so to bimba ba fia maboke mais avant Arline za fia maboke wat ba yebi ba ope ba yebi nga avant neti odia yebi Arline ya TVT Arline ya libanda ya TV donc nana bato ba yebi nga ya libanda ya TV donc ce qui TV donc elote et l'autre donc surtout tout bando landela ba vie privée bato donc to ke mabe odia neti nga banga mutute oya amoni kaza problème nanga mukolo za na makasa leki na TV lobby mukolo ndo yeba ke seke Arlene bo mona ngani na vanda kimia boite na zanya mama be muna kwepola maboko za kobeba donde na zabe maboko na ngeza ya kobeba donc muto omeka na makambo za te pona manka mutute na kima problème de ba kima likambo po ba fia TV bo ba problématique tinati donc au vanda bo muninga lingino oneti ngai déjà non comme ils ont matanga dans le bateau pour pexer nga donc Rémi Kovodor na yo kelio Rémi bongo zo peki ça leta loba Pacifique sote dana mataki donc na comme de ba niveau omoni bien sûr biso doit battre maboke mais tous à la respect entre nous so muninga considérer kolingate oyo betanga netinga yina mutanya tanga la mukongo sanke na yeba konyatinga pona koyeba yo na koyeba po te bosala mabe nga na bosa mabe nga na bokwami na mboka mo be bosa bat mabe na ndenga mabe mutu eza ya obeba nga mutu na ngebe bana masasi do ba mnyeso batu so bolaksa dollar ngelo belange lote eso na so mabe na so na nenclende donc écoutez ngelote na no fia mundu na yebi na nga chokote na yebi na ngelo kote fia long mabe oka bomuno ya mulaya munene liko na ngo donc okokate do bomeka na nga te ranki na nga omela pema. Juste ça, Rémi ou tapé que c'est un gabi Arlene toke dans mon molo parce que ngane na bona ko ta vie privée muningate. Donc toko solo la na ko ba mobali na yo ne na bona na fia pokate na liko kilote. Voilà. Na liko kilote na senga pe ba million te juste quand na bien na vie. Ce dana bien wow. Le reste est ma solo. Yebisa ma case. Donc na invité les Cambouana tout tika donc tout tika bela Cambouana ya on va finir soit faire ma boké toi ma be po biso moto la posa ba finga biso pour ça te se respecter to mitie na besika na biso moto l'exemple na finir na te va finga biso azate neti audio mona tout le loro finga ngai te po yebinga bien mais dès que on sangisa bata maboke ya ngwana Arline na ye donc pour dire que to ka soni nga rumoka soni na bino na place ke nga mo pena sa mabe na miyo ke na soni donc totika eso pa biso to ya famille to ba ninga po ni ba chronique ba swani mais au mona ba même moral muto aboke la muninga maladi ozate muto ofinga muninga ozate muto aboya pe muninga ozate neti nga na yo ka pasi so neti nga za camarade na nga exemple ndeto za na grâce welo ndesa bolo to beba ni odia pour toi batu to beba na ke somo mais nous en attendons finir dans le cabo na boya na boy poani attendons beaucoup la attendons les sangate mais toi na attend boy ya mba upe moi la mère azupe lo mu bati na mesa na ye mutasali ngo mpe roi Arline abombi pe mabe na nga bombi pe kozanga na ngai donc ce qu'on a finga na TV funa zo passe na motema donc funa ta la place to uti donc na tante donc bino pe botika makambwana eso pa biso bat ba mo kama biso to lega na te po to ba mususu te bat na biso ba vi na biso te bat na biso so to boti kombe de bana te so to zui kombe de makambute ba ko mo tu na biso kaka ke o solo na kinga dite poani o solo na kinga esa kitoko te esa kitoko ata mukete princesse aza copine nga aza muto ya mbinga na théâtre na kutie na théâtre ya mbinga kano ke somo la donna za lecha camarade na ngai donc ba discute na bangwana etali ngai te mais juste conseil totika po mabe na bino komo lata na ba biso neti nga ko na loba te mais mabe na bino bato mo tunela ngo biso lokwa ngam Arlene Cardozo enani la donna loba na princesse te pona nini expliquer biso non expliquer nini na ko expliquer nini na tunika la donna olinga mbala princesse te princesse olinga mbala la donna te ba wela skoni loko wele zate na kati wana voilà loko wele zate parce que bino so sala mnoka ndenge moko mutaka kaka $10,000 zate 4,000 zate na ko foutre la zate merveille na miradienda famille dienda mo mala pesi bino mbote miradienda de moi même elle lobi ba merveille na yo mayamba na leli ba merveille na yo bikaka par rapport à Maramoka ndenge zalara bibino vraiment de bozana boza pour na Carmel au delà de soutenir ngai ba bonne garçon na yo manya malika manya boya choko ndenge ofanda ka bona pesa ko guya ko sala so na pesa nga guya sa théâtre à l'époque on dans ça théâtre na sepela na sila na que son âme repose en paix visa
bana za mwana muke na via bango ya kisomo surtout on a poussé na âge mon boy na poussé na yo côté pas président Caleb bienvenue tout kebana là c'est mon dadi wana dadi nanga na yo kota wana coach nangeza laki la nani Luzolo Hans Luzolo azaki coach nanga à l'époque tant na yaka Hans Luzolo mono loba ba ya maboke pour non ma théâtre na mona sou Hans Luzolo la 2 minutes rando makasi eza problème ndenge nini Hans Luzolo na 2 minutes na tale mission 2 minutes ndenga démarrer Hans Luzolo mais en fait na ebité ba démarrer Hans Luzolo telle émission 2 minutes ndenga démarrer na ye Hans azo prene Hans sana e lo te ma welisa kama ona solo maman qui m'a bé na ebeli Hans Luzolo mambwana te vraiment ba rankine alobaka salaki azala nango vraiment pas trop 2 minutes c'est mon vieux en fait na ninga kepe mingi donc ba vibu chaka na cete li comme so ba benga na ba solo la raté to ra famille te li comme to sango ndeni bovanda bo sala maboke pe sika moko donc juste ça bo ba ya na biso exemple à suivre donc bino pe na bo ba tala na biso ce total bino photo e bande to tambola so bino boke bo se biso be gato yin sara yin na ngo kaka juste ça bateau na sepela na bango wana na yo sala théâtre na ngai pa ya président Caleb bienvenue to kebana na 2012 na leki na TV mambo simbi kande zala na kena nga bangola na nga ba vina nga na kena nga liko na ngo kama na mboka ba chouchou ke so mona boka ma ke so mona chouchou play li passa na ngai après na yo ke ba Brésil tina yo ya na nga ba Kongo na vai na nga na yo zonga suna bite kop na nga na lingango na zo na peka pa président Caleb Marlène pire vient dans amour abina tuna yo soki obala tozala nazana mwana nga bébé kiebi na mwana nga mobala vient de moi gi ewa ebi vi gi ewa faut benga junior bongo européen te non na balate na zape non fiancé te mais Arlette lo connaît na boya tango oloba ke oza fiancé neti ngai odia so na bali omoi na bomba te take yinda ke somo boyoka pena kikiki mpona linga likambo o yaya tina za etula ya muplane ya mukamata eza yaya tina za la ficelle avec Jésus ya on azana nango mari de nuit alati nga toni non na fi ba sepela na nga so na bota oui mwana za na mwana nga mobali na lingake mingi juste ça onya rosa mama rosa pa lingaka o mingi ya 3 na bota merci beaucoup pour linganga linga to linganga comme fragile na sala ngokeno ton ekeno bien et to sanango par rapport à na linga pena na travailler dur et bien na na ban trop je te dis trop odia donc on a répété trop na sinar travail na ban trop mais lelo dia fait grâce ba opportunité ba Barcelone ba pesinga et tout léo na leki na TV ba pe bon c'est pela langa au seul pe film mais moi c'est un commentaire ya yo moro moi 10 ya yo c'est pas facile juste ça. Et voilà, merci beaucoup Francine camarade Batou ya Gisèle et mon nom Francine. Merci beaucoup na ba conseil au pesa kanga sala nga ka wa utala pa na bossa ni ote batu to bolinga Carmen o jana lela nomi de Paris nomi fi tala fia bwana royo moi sa papa na linga yo makasi famille kela mobima na linga kabino ya trop parce que bolamu na bino eleki ebele kabongo dumbi kabongo dumbi kabongo na linga yo merci beaucoup non c'est la kabakado na nga ndengo lobai na nga et ça la nga bien makasi to comme na biso na ko citer petit na nga Deborah Kifuta na linga ko trop wana mona bina filé mon papa bina filé merci beaucoup pour tout na ba conseil no bina filé pa sala ke lo mo be geste mo be mais la moni ba tebele ba lobela ki ngo ta pesi ba mise na ba mituka encourager ya za moi malamu dadi je te salue anniversaire de l'école vraiment na linga ke minga za mutu ya malamu moi mobali wana so za passe vraiment le ki na nzela no yo kango bien dadi je t'aime beaucoup continuer quand on continue donc akabeli ba musicien ke mituka ke somo donc on tombe so ko pambola et pa ko pambola kabatu merci pour za leader liboso na bango donc simbi wow na leli na bien gege la canadienne gege
merci, je te salue, ma mère Venayo. Au peu ça sangona Toto Kadima, la canadienne, na linga kabino est trop bas na Canada na linga kabino. États-Unis vient na moko, boebi que la linga kabino est trop. Champion adol na lelo est trop. Prince Yahweh, n'était nous à la caille moko Prince Yahweh. O l'équipe batuni on sort na ponga. Carmen Odane na zolo ba na lo boye. Bino tunde boza wana ba fille wana bo vendre la combat Carmen et Oda la fille à papa. Moi Sinzambi. Tanti Céline na Londres kuna na linga kambi na linga ko ya to Patrick Igor. Ba bon séjour na yo na Kinshasa karan. Niki triple N Niki triple N ba obi ya biso moko Niki manifeste to kana makambo wana. Na isa kibino ke bo bela ngala embele bino Arlette ye na zo bino Arlette to beti masolo bino mo boyoki o Arlette alobi ya za bongo te Arlette bala mono nti ba na besoin o pesa ta ba ninga no maboke mo conseil po ba batika su ko finga bo mo conseil moko esa bien na bino tu wana conseil pesa la moi bien. Non, conseil est juste que tous à la sérieuse, vraiment surtout ma fille. Nous le finami tsenga mo penakati. Tous à la sérieuse, to e ba protéger ba personnalité na biso parce que personnalité na dignité ba somba ngote. Donc ceux de jo baby si maramwana c'est mamso zo na ote. Donc to mi bongisa, to mi lengela, to bongisa pena ba comportement na biso c'est très important. Donc tous à la te ba bilo mo boya ko betara ba ninga ba bilo mo ya ba sima mu kongo ya ko yina na ba chose inutile. Et ça vraiment qui to côté to changer 2021 yango yo maramba sikato beta masolo sikato tiko beta solo sala ki ozongisa ki ozarane lote donc to tika na biso po muto anene lo razana ete biso so to luka to koma nango donc so to komi nango biso te muto lo babata muki bo lobela biso ne sika nango donc juste ça. Et voilà, merci beaucoup mère Venayo ya Gisèle Tati maman Versas ya Gisèle de moi même binezo pesa kasangona ya Gisèle Tati maman Versas na lela ya trop voilà to comme na biso na suka pour na rochite merci na batu balinga Carmen Odiano bobenga ranga bopesa nga ba conseil belelinga odia tika boye kozongisa boete na linga bino mingi papa Zaire na linga makambo na mingi ba jogo papa Zaire na linga makambo na yo maka jazz na linga yo masalanga Patricia na lela ya trop vieux na nga Israël Sumbu Natasha Maindu opesa sango na ila nene Maindu na lela bino toni trolo nienze opesa sango na Jonathan Bolingi na chancel na ni Dieu merci moka na linga bino ya trop famille onyenze mo malapesi bino bambote ya niko onyenze na lela bino ya trop telikoi prêtre ba vient nga na linga bino ornela opesa lela bino ba mo sa na te bile so ba ndiko boka bino eza la mama Lauriane opesa sango na c'est de Paris na lela na lela on a kraka on a lova yo famille trop mais bokolemba to comme personne no pesa mama donc na pesika ba nyuso balinga ngambote pourquoi pas Exil Mayemba à partir ya Chine na pesi ba mbote belé moi so azanga lisumu ya mundu le roi ngai pourquoi pas Yasmine Delegado donc babi wana ya de Arlène Woko donc je te salue na pesi no so mbote Hervé ba mana garçon noir depuis Tirki babi mtozo cha pitopal na Tirki kula peto ke kosi merci Tete ba kadozo akana Tirki kuna mtalekwazi. Eh, y'a eu ma bande d'azala, tout quelqu'un. Y'a eu ma bande de garçons noirs. C'est rapide, pas le mais ça est tabilamé comme au Champion Vertige, ma vie sur toi, Tikato. Donc, tout ça, bon, donc je te salue, je salue tout le monde au Balingangai. Hervé Bamana, Nalinga Koming, hier, de moi, 8 places au outil depuis. Donc, je salue tout le monde. Pourquoi pas, il y a Micheline Menga, les Vandam, à Paris. Donc, je te salue, hier de moi. Bah, bon séjour à Papi Menga le Vandam, pourquoi pas Bangonio sa famille Menga na pesi bino so bamote. Je vous craque tellement na la bino fa. Les gars, faut ça peut ça sango na linga kabino ya trop Déborah moi ça Patrick Kadogo.